tu me dis la liste. Maman, moi, je vais tout choler. Moi, ma capote, ton coup d'argent un jour, mais quand il a entendu. Troisième dialogue des années, toi, qu'est-ce qu'on a dit, ça fait pas. Ton temps, là, comme on continue. Mais tu sais, aucun n'est là là-bas. Donc, papa, c'est qu'il y a une non violente. C'est quoi, il faut lui dire, Kabila a placé papa là, Félix Faye a placé papa là, il faut que tu me comme papa là. Là, sur la micro, tu parles de la génération, il n'y a pas de mal, je suppose, vous comprenez le sénat là. Donc, on je me parle. Tata les cabinets Tata les projets de balle, à Bimidoki, alors on fait ça par la tête. Bon, il y a un projet de balle tout le monde, Kabila, diplôme à Kabila, il y a un tout le monde à Netflix. Vous savez, il y a un moulou, 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 ils ont fait sa carte, il y a un moulou, 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 il y a un
bato lokola lenga nkoi maotoa na Roger Mbala yoka biso kobonga Roger Mbala okobonga te oza modi na yo na olenga nkoi boza modi bino twana na bino chibala boza modi Félix akoza kokote na kamere ni mtango chama kamna avec sa makamu tu pas bonga ne kamere foto tela kamere kisuka akoza kokonzite na bokana surtout kamere yi akoza kokonzite comprendre comment ça ils sont congolais ça c'est pas la rwandais le droit de la caméra na ke bisayo obali masa chiba otikana ko okufa ozala chiba okufa caméra nyama donc est-ce comment ça bino les congolais doivent tout on finga Tshisekedi Félix Tshisekedi baza moni na vila bango Félix akoza kokonza mboka wana même yo chatumba na ko ke mutu to akofunga Félix tokotemela tozali biso tout bana 1900 bamsa koninga azate ndaza prewa koninga aya tochamoto biso tout azofunga Félix ndala za simana ye na kotemela ye botemeli papa kufi ekomitela mwana okinoki baluba surtout baluba oyo baluba na mutekelo azala bisele lakini maneno lokwa yutala kebala yo na Félix te bokotisi bato na pouvoir bolibi bopesi kabila ina ne pourquoi mawa to papicho le na keba papicho keba bokoza pouvoir kokolia te yana badote Tshisekedi bandakala yana yo atrayi Tshisekedi bandakala tile lo tala suki ekome ebele lokola emene akufa atika bafer wana komona ye emene akufa za mutu nanga basuku wana balese ezala basuku eye politisien ye wana alata kaki lokola sokoli gpm ebite akebana elala zo bandaka tile lo akomaka te timo komokanela mwana bapapali kangeli nini oyo bapapali banyoki omoi baluba bazaka kaboye baluba tu omona ko bakanelaka baliaka bana na bango bapapali kimele mutu bayako konaplase wana kindoki lokola mutu lokola Roger Mbala eza mpasi na mawa Félix azokisusi yo kisasa oyaka motolingo kotemela Félix otelemele na nini Roger Mbala eza mpasi na mawa mulu bazalaka mongo te mulu bazala motabini to moi Tshisekedi bakungela onere bakune l'honneur mais nous Roger Mbala jamais bakunda te lokola bato lokola bato Félix akozwa na mokili mawa tro Salut et bienvenue sur cléboaoriginal.com. Donc, il faut mettre ça dans RD Congo est associé et comme cléboaoriginal.com. Vous pouvez m'expliquer dans la vidéo le pourquoi. Parce que soit du Congo, vous savez la communauté, il y a moyen de reprendre le Congo pour désordre de la société, confusion de la société. Donc, ce que vous moni Dani Tsunami, les alliés cléboaoriginal.com. Pour que la cléboa, il y a pamba, cléboa, les alliés pour circuler dans ce matin. Donc, aujourd'hui, première émission, on a cléboaoriginal.com. Tout le monde est d'accord. On a un bel million pour lui, à défendre IDPS et puis à Yoka Sonité, à clairement à défendre Malouba. Donc, on a représenté, vous voyez bien déjà, mais à Zanangaya, Chikose, Mbote, c'est là. Chikose, Moni, Bakabizé, il est moyen, donc tout va déjà, on a chaud. Donc, Moni Félix a organisé une marche à
à la veille na moi avandi na population azo pesa bango rendez-vous lobi na tongo na butu wana Félix a eu un avion accueilli balobi ke babengaki ijazane teke pilote na kati avion mbebe koti ou abandonné ba passager au kimi yo tiko sesiko yo koloba moni César Ngadi mwana mayele ayokaka Félix alobaki lobilo le peuple d'abord alobaki na bino ke bo se prendre en charge bon yeso organiser marche face à la kaka wana mais vous doit très aïe quand même. Quoi organiser marche na Bruxelles là azalaki na marche wana donc à Félix face à la bo se prendre en charge ngati na ba Félix face à la panalo te toujours se prendre en charge biso moko zo comprendre César Ngadi zake ko quoi organiser marche kuna aïe na Bruxelles. Tu sais quel part de la marche, on s'en connaît que la marche, tu sais quel part de la marche. Mais non, le problème est que Kabila a fait un rassemblement à Mina Mahmouna. Kabila a fait quoi, non? Le problème des arnaques, c'est lié à Pessi Batou rendez-vous. Il fallait le baguer à Rosalate, à Bokeh. Depuis tant que fruit, tu vois les bini, là-haut, il y a majorité, ma cause, fruit, tu vois les bini, dans la guerre, papita, bino bokomi kowanga bakomo tchamba tweet ya Félix o azali amozalo mais pourquoi on dit que la montée que Félix mais alors les photos mec bango bito te se bango esprit de bango ce que tu captes esprit de bango tu comprends le bango sikoyo les gens marchent les dames de César Ngadi yo quand c'est là les gens des dames fallait que les bango fonctionner pour tout le monde système ressources. Puis à Félix. Pas Félix, mais a commis une mystique à l'autre. Au moins, il m'a dit, Oyo, donc, elle s'est dit, Batata vraiment, dans ma loupe, Batata vraiment. Donc, on je me parle. Tata les Kabimidoki. Tata les projets de mal, Abimidoki. Alors, Félix a pas maté. Bon, il y a un projet de mal à tout le monde, Kabila. Diplôme à Kabila, il y a un tout le monde avec Félix. Vous avez dit que 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 Premier ministre Sami, c'est-à-dire, il y a des parce que Sami Bati Bamabovaki, à ça, on a des au bâti, Bruno, Chibala, Moutou. Mais nous, on a tout donc, le corps de la maman, mais elle va contraire la classe de la maman. Donc, c'est là que mais on a qu'à le pescar, tu n'as pas à pescar, mais le sous pour continuer bien après. Mais tu le sais, mais quand on a des carrières politiques, il y a Félix et comment bien oh, au côté là, il y a des gens qui peuvent Pende na pendant combattre Kabou. Nous avons déjà une histoire. Papa ne les a pas Kabou. Yo parce na marche ya pour Kassabou. Aux Arabes qui ont eu match pour Kassabou, il y a le 22, il y a 82. Vous voyez la montée tel fils. C'est ça on peut se ça que bailler. Bon on peut se on t'a pas mis. Mais bazou le baguer en sa carrière politique, il n'est pas dans le pouvoir. Ah, bando tuwana Baluba batatele Baluba. Batata ko la wala no koyi na lek no ala na ndef ko la dita na na Bruxelles lek no ala na Bruxelles o so na chole yo na problème batamande ko na Bruxelles a ko ka peka Félix ala bi ba pesa Kabila nini mandat no tala na on est donc sa Kabila mais donc ça va négocier ba Congolais vous comprenez ko pesa kanga na niveau ko te maatro moi ba chole no moi makabo ko ba tout un jour, mais Kabila a obtenu. Troisième dialogue des années, donc elle soit dans l'Isabéba. Ton temps là, comme on mais tu
yo okanela bato que papa Tshisekedi azalaki non violent te sikoyo ekomi bitumba ya bana kabila aplace papa na ye félix fer aplace papa na ye so bitumba ekoma bana bana eza so ya mikolo te bana na bana génération ya bana na bana suppose okomprendre lesedana eza so ya mikolo te bamikolo tu totie bapeme sikoyo félix mpe mwana kabila mpe mwana totala aza na vraie originalité ya pere kabila so abiza papa na ye mais félix papa na ye wana te père te fils sikoyo na yo olobaki kutu félix atika na ye makambo ya premier ministre donc mpo na yo arrange yo sikoyo ke félix asala présidentielle mais candidat na biso ye wana candidat na biso ye wana candidat na biso wana félix Tshisekedi omoi bapusu bakoma benge Tshilombo motema mabe bazolinga kokunda kongo ya Tshilombo bazolinga kokunda kongo ya Tshisekedi bakobenge Tshilombo motema mabe bato lokola lenga nkoi matoa na Roger Mbala yokanisi okobonga Roger Mbala okobonga te oza modi vi na yo na olenga nkoi boza modi bino twanana bino Tshibala boza modi félix akozwa kokonzela mboka wana omwana badali na Katumbi nakomomona siko fona likumisa ata Katumbi mpo Katumbi azolikumisa félix siko namona akumisa ata Katumbi mpo biso biso bakongole tokoyokana te mais Katumbi ye motu bazolobaka ozala président te Katumbi soki ozala président kozala me na minute ozala totala félix Katumbi soki ozala pa balaa na ye toyebi kaka makambo totakende mutu kamere nde mutu alingo tia makambo abebisa makambo tu mpe akobonga nde kamere fototelela kamere tisuka akozwa mokonzi te na mboka wana surtout kamere yi okozwa mokonzi te okomprendre kongo eza ya biso bakongole eza te mpe na barwande batovano bakamere na okebisa yo obali bosala ciba o etikali nako okufa ozala ciba o okufa kamere nyama donc esi kongo eza ya bino donc ngai nalinga te kotouche vie privée parce que baza bamikolo soki ngani azalaka na poto awa tomona kosolanda sangebabvie privé na bango te olanda lindai na epa makambo na ye balongola te eza vie privé na omona na poto wa bapete ya mike oyo babandi politike nsima balingo développe te na batetela tala pete tomona ye balonga mako abimi awa pete asika bimi bango balingi félix abima te ndeni tala balonga mako abimi awa peut-être c'est bateau fou là na bango asale bakoloba l'esprit ya bien omoni te nani François Fillon asalaki mwa manevre ya mwasi na ye babimisano te pale balaa omoni te bakobimisano mpo ni biso tobisa kamere te moto osoto mokonzi asibisa bamomitu mpo amona mwasi ya kitoko te baloni bamona mwasi ya kitoko te asisa basi na biso tu na basi bamusicien tususunatekisa bandeko biso bamusicien mpona sala bato ya politike wana te atala barwande baza pita kosakana te bokopeto batela basi na biso bakwana barwande fo tokitisa bango mpo barwande baza na bono bababétise mosusu kote basi ok Chikose donc tokomi vers la fin le message na bacongolais oyo bazotala biso en attendant gouvernement ebima yo message gouvernement naza na message te gouvernement ekobima te ebima te ekobima te na beti noa na tie lokola mini mishika waki obakatanga liboko gouvernement ekobima te ekobima te fo tokenda na disabeba po gouvernement ebima ok donc yo olobi donc message donc ate donc gouvernement obima te donc ce qui Bruno donc premier ministre Bruno Tshibala aza moni azali ye mutamayele te wana bakofunaka félix diplome eza te oleba tino ngai batuna kabila mpe diplome na ye ngai batuna mpe kabila diplome na ye batuna félix bon mpe félix atanga te mais jamais félix akotrahi mayele ya bato wana eza mayele oyo batanga ya classe ya kotrahir peuple mais Chikose Bruno donc Tshibala quand même okokomprendre te so tobe ke Bruno Tshibala azalaki na papa Tshisekedi asa na papa tomoni mesota apone papa Tshisekedi akufi apote moloko na greco la greco mais omaka comme premier ministre ebandaki apatela kaka ebandaki apatela kaka basolo wana Chikose donc message donc tokomi vers la fin epesa message moko mpenza bato bayoka yo message po toloba sikoyo félix asazongi na kisasa félix azonga lobi kinda azonga lobi na normal ndenge félix abimaki eza normal bango ko se prendre en charge eza te ka félix aza liboso eza te ka félix aza ko se prendre en charge ya pesi mot d'ordre mais ko se prendre en charge ok donc message na yo mpona koconclure
Oh, donc, le message de la Kosubisa, peuple congolais, tout le monde va faire que Félix Tshisekedi. Baza Moni n'a vu la bango. Félix a besoin de Kodrambo Kahana. Même Yo Tchatumba. N'a pas qu'elle tout a fait Félix. Totel, mais tu as dit tout. Bala 1900. Oh, comme ça, Moninga, Azate. Dans la prévoit, Moninga, Aïe, Tochamoto, surtout. On a fait Félix. Ndala nasi manaye na hotel meraye hotel mi papa ti papa kufi e komite la mwana okindokini baluba surtout baluba oyo baluba na mutekelo ala Bruxelles ti manef lo wani tala keba na yo na félicité bokoti si bato la pouvoir bon bi ko pesa kabila ina ne pourquoi mawa to papicho le na keba papicho keba bon ko pouvoir ko yate yana badote ti sekel banakala yana yo atrayi Tshisekedi banakala ti lelo tala suki ekome ebele lokola emene akufa atika bafere wana komona ye emene akufa na mutu na basuku wana bamese ezalaka suku eye politisien ye mwana alata kakikaki lokola sokoli jepeme ebite akebana elala zo banaka ti lelo akomaka te ti mokomokanela mwana bapapa leki ambele nini oyo bapapa leki bandoki omoi baluba bazaka kaboye baluba tu omona to bakanelaka papa les qui veulent tout bailler pour remplacer dans le Kindoki. Le Roger Mbala, il a passé la main. Félix a fait aussi au Kissasa, au Yard, on côté mais la Félix, on termine le ligne. Roger Mbala, il a passé la main. Moulou va faire un moteur, Moulou va faire un moteur, il qui serait pas couler l'honneur. Couler l'honneur, mais nous, Roger Mbala, jamais on va couler le bateau, Félix a besoin. Ok, donc merci Tchikosé. Donc voilà, Tchikosé, il y a Azawana, Azali partisan, il y a IDPS et puis à Defendaka, Félix Tshisekedi. Donc merci d'avoir suivi cette émission Vérité pour les centricages dans Kati, il y a site cléboaoriginal.com. Ok, banabako ya foana. Donc boye bate cléboa original. Il y a pas faux Ezali. Donc merci et à très bientôt pour un nouveau numéro. Donc restez toujours connectés sur votre site cléboaoriginal.com et tout le monde est d'accord. Merci, à très bientôt.